bapesi oyo akutanaka na chance eke papa fungolaki motema apesa ye donc ye wana nde bapesa ye baoyo mosusu atikala nango ya bamiete wana oyo akozala na mposa kozwa azwi po biso neti nga yo moko wana eza na émission wana okokotyango mpe awa aloba yango ke apesanga nga bapesanga nga na osenga nazwa te bato oyo bazoluka bawelela to bazwa baweleli oyo etikalaki biso sikoyo toza na oyo deja apesaka biso mpo ngai nazala la reine Shakira edingu papa adekoranga selon ye namona moto ya motema malamu koleka edingu te na mokili oyo ndenge na soki yo obangaka ye selon ye me na baolia na ye sani moko baotulisa maboko te okati mokili monene nga na kati ya moke biso sikoyo tozwa bachance tozwi bachance ya kolia nga mpe nalia wi nga nalia na ye dingo azotinda maloba nasi mpe kotinda maloba meme pa migol baboyebisa Shakira apesa na ye moko na telefone mpona nini yakotalanga mama misi combien d'appel na nango na telefone mama misi ke papa na yo azoluka yo ya kotala tomona ka mosusu toa différent na bato oyo mosusu bazoloba mpo kaka baza bakatiere bazoloba mpe bilobaloba ntango bazoloba ke bakorécupere bakisi ya ebingo bongo liste oyo ye atiki ya bapaster yango nde nakoya kosalela émission ezoya bapaster na biso bajournaliste ai yaweleli kisi te oyo azwa me eloko awelaki azwa oyo papa ndo abengelaki ekutani nini ezali kaka liste saki émission ya mabe ofingaki edingo tomoni oyo na nzela tobundisi mpo cette fois-ci edingo wana bana na ye oyo barespektaka ye ana bana kasi na ye babengaki bamesi bape na bamongo ya makasi mpe ya badanger ka mosu yo mpoza no eloko te oza na grâce ya kotia image na yo ofingifingi edingwe. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Kaka ndenge na biso émission na biso. Nous voulons savoir monsieur rataka jamais na banda ko na biso. Lelo de lobinini ai mikolo bo so moment na stopaki d'émission 2-3 jours parce que tout ça la spéciale Edingwe. Un mot pour champion Edingwe moto na ngege que son âme repose en paix. Les seules personnes ont révélé le vrai nom ya Edingwe monsieur Rigene Mapibma de izangai nabike bato batia bambongo batuna kombo Edingwe ezalaka nani o mama nene papa babotoli kombo na ezali Mapima Rigene et puis babambi ye Edingwe moto nangenge angulua angulumate angulua donc la reine Shakira te beta biso na bien la reine Shakira na ça yo penza yo pointe pa non yo beta koko pa na yo Shakira Keba donc yango to etoba yo moko totala ba image awa oza mukie bozo bunda yo na Edingwe na Lubumbashi je crois Lubumbashi bozo bunda moko Edingwe mati yo na bakisi Edingwe kana sebo ba mettre dans les vidéos simbi nzungu moko pe ozo bunda na moi mama miss na sena yo azo protéger mwana mais après beaucoup mi Shakira Keba lelo Shakira Edingwe alobi na plateau na ngai na émission suka ke moto na kotika bakisi eza mwana na ngai Edingwe et puis on dirait ayebaki liwa na ye lelo akufi abi akotika bakisi ka mwana ye la reine Shakira siko to epa na yo est-ce que oyebaki liwa ya père ou pas comme ok napesi bambote nyonso mpe bamicondoléance na famille sportif mobimba na bandeko na biso nyonso oyo toza ensemble oyo tozolela ensemble oyo bazolelisa biso bakatiere oyo mpe bazolelisa biso bana tufa change mpe bazolelisa biso bana ya Edingwe napesi merci na bato oyo nyonso baza au cœur avec biso mpe bamawa na biso papa ava voyager alobaki abandi kobela lelo te bamaladi nde ntango ebandaka bato nde balobaka kende na poto kende ozwa soin kende boye abandaka koloba nga soki na voyage na longo na mboka oyo na bimi libanda ya mboka na kokufa abandaka koboya kovoyage abandaka koboya kokende kozwa traitement ya libanda ye abandi maladi na ye kala papa Edingwe azangaki mbongo kozwa traitement ya libanda te mais abandaki kolinga kokende kozwa traitement libanda te mpo ye moko abandaki kolobaka so na ki kozwa traitement libanda na okufa etake sans voir de la magie ayebaki déjà destin na ye mpe ayebaki makambo na ye
donc toloba ayebaki et puis bino bato bozaka pembeni na ye nyonso boyebaki ke edingo so ake libanda ya mboka akokufa parce que ye bobanda obenga ye savoir de la magie donc moto aleki bato tu aye azoka prophète azali prophète azali papa azali oyo aboti mpe bakoko lebele na magie nayebi te bato bazolanda baomona na tie foto edingo trop chaîne tala bapake ebele aza ndenge moko vraimen na tai ya biemaki baba foto ezoleka wana bato bazomona me nangaki naloba moke boyebaki me eloko eza interese nga ezokamwisa ngai bino bato na ye ya pembeni bozalaki wana ebele bozo ntango bazokende na ye pourkui botelemaki te boboya teko bokende te parce que wana message nazalaki na hj ntango aza na aobawabi soki na nyati kaka Maroc na kokufa soki na nyati ake 2 fois soki 3 fois baokende na aéroport aboyi komata na mpe bazongisi mais bino mponi botelemaki te lokwa bana bobi te papa mata wati ok omoni ntango moto akomaka na gravement bato nyonso bazalaka na posa ya solution na ye balukaka na posa abika kokufa ya edingwe elobi te kakufi kaka mpo akeba role eza destin na ye mpe eza jour oyo ebongisamaki mpo na ye kokufa mpo moto akufa eza kaka teke mpona akendaki kuna bon ye moko na monoko na ye selo destin na ye moko apesaki deja prophétie ke soki nake libanda ya mboka na okufa bon ministre aza papa ya edingwe mpe papa ya biso nyonso basportif ntango mokolo na ye mpo mokolo na ye eza ministre ya sport alobi ke na miniti oyo ngai nalingi na faire voyage ozwa soin ya bien estce edingwe akoki koboya alobi ke papa na ye akoki kosala ye mabe te mpe edingwe basali ye mabe te akufi selon jour na ye ntango papa alobi non ifo ozwa soin libanda mpo bandeki koprépare fete na ye ya jubilé babi te fazala na nzoto donc bakomba oyo tomonaki baorganize wana ezalaki fete ya jubilé edingo ezalaki fete ya jubilé edingo ezalaki basalele fete na ye ya jubilé nde papa na biso nyonso ministre ya sport alobi jamais edingo akoki kozala na etat moko ya maladi na jubilé fazala na nzoto ya makasi mpe edingo hôpital ya kufi te hôpital akendaki mpe ya pamba te akendaki na hôpital moko ya bien po avakende akota ba hg na bahôpital mpe kaka ya bachere badécouvraki eloko ezotungisa ye nde batindaki ye kuna mpona batraite ye mpo abika noke batindaki ye mpo akufa bien sur ye moko mpo edingo yo oyebi azalaka teti soki azalaki na nzoto bien ye moko alingaki aboya biso jamais kolo ya edingwe na kati ya sport oyo babengi ministre ya sport alobi ke edingwe akende bino bana boya o te akokende te mpo biso toza na ministre ya sport toza eloko moko mpo toyebaki ke soki papa ke libanda akokoma bien akozonga mpe bien tandiske ye moko na kati ya ndungu na ye na kati ya makambo na ye etake sava de la magie ayebaki ke soki aki kozwa traitement libanda akozala mais toyokaki il paraît champion edingo moto na ngingi abongwanaki nde bakamba atikaki bakisi me nazokobengisa sava de la magie donc soki atikaki bakisi atikapasa ezokomplike biso bafani bazolanda ebele bababi mais savoir de la magie ndenge nitaki akendaki na akamba akomaki frère en christ atikaki bakisi ceci cela donc yebi te ezaka de passage apo tocontinue solution ok kolobaka edingo atikaki bakisi babengi lelo savoir de la magie magie premièrement eza motu ezalaka nano mayele ya motu na kati ya cerveau ya motu edingo aza motu oyo azali motu monene na kati ya bamonde invisible kobongolisa edingo motema loba ye moko conscience na ye ifo atika ocomprendre nakoki koloba ke temple na nga eza te naye naza kaka shakira nakoki koloba ke eloko na nga boye eza te me nga nde shakira nde tokaka awa lisolo ke temple ezikaki motepele me shakira bato bazoya misele ezosala bato bazozwa basolution nabeti bato na mbushimai temple ezikaki atakanga avandaki mbushimai temple yango epela moto ndako epela moto ezika me kanda wango yemona teke epela moto me na suka nango nazwaka kaka solution nabetaka na nga mpe bato bien sûr komba suka contre cucu nakolaki me nasalaki l'espoir nanga yango kote question mosusu eye komatanga na motu kolobake edingo elelo papa na bino maprima
akendaki mwa ndambo na mopanzi ya mapima kamba ya kombo na ye ya mboka kombo na ndako eza Louis bato bayeba kombo edingo te kombo na ezali Louis mapima yana explike yo papa kombo na ezali Louis mapima surnommé par Edingwe moto na ngenge Vierigen ye moko na suka avakufa avakende kamba mipesa ye kombo Vieux Pharaon. Yoka grade omonaka ke atiki bakisi me makanisi kaka makambo eza moto amikomisi Pharaon moto mabe ya Bible Pharaon donc chaki efo kaka bamboni babi bazala mo bakisi ndambo nalingi baza pembeni na ngai te po okoya kolia ngai awa nayebi te telefone ezosone mo bato bazobenga ngai ebele donc sikoyo Vieux Pharaon ma Vierigen akendaki ndambo na mopanzi ya kamba koto bato kamba biso bato bayaka vert blanc tozozela ebembe ya frère na biso eya tokomema ngo selo biso bino mpe bakatier bolobi te bokomema ngo selo bino famille mpe babi bakomema ngo selo bango bon ministre aza na bino kote moko epai par sportif sikoyo toyeba te programme na bino bozosala yango ndenge nini mpona ebembe wana ok mpona koloba ke bato ya kamba bazozela yango mpe bamema ngo selo bango famille mpe selo bango nini mpe selo bango ifo bayebake motu nyonso edingo azali majeur edingo aza mineur te ntango akolaki aza na badestin na ye oyo asepostaki ntango akolaki azalaki na badécision privé na ye edingo c'était catcheur icône de la catch congolais non pas de catch congolais de la catch d'Afrique parce que nakenda na Cameroun bazobunda catch babi o babundaka catch ya edingwe donc catch nyonso ezaka na kisi ya makasi babe yango catch ya edingwe wana na Cameroun na moto aya na fanfare na kati se edingwe na kala catch ebanda babundama na fanfare te moto ayaki na système ya fanfare se edingwe moto abandaka kobinisa bato na catch se edingwe moto abandaki kosala banimero ya zombi na catch ezalaki edingwe donc edingwe aya na style na ye na catch aseposa comme statut monument ya catch africain style africain c'est edingwe donc nasepelaki na ministre na biso oyo tozani sikoyo ye asepelaka na style africain alingaka catch oyo moto atoboli mbeli ebimi awa obeti moto likofi na litamo oyo ebimi koto oyo donc ye alingaka catch ya baspectacle wana esalaka ye bien comme si azali congolais et puis aza africain donc yango mpenza nga naza na nsima na ye donc papa eza destin mpe mokolo na ye bien sûr papa akoli mingi te aza nete ke bato baoloba auguste yo oza mwana ofandi na ye ndako moko nayebaka po meme mbala liboso nakendaka kosala biso na yo nakomi boye tana otuna adresse babi afandaka na ndako ya edingwe nake nakuti yo na ndako ya edingwe yo na la fille ya mama mwana na yo wana mwasi na bosani kombo na ye la phénomène boza ofandi na edingwe ndako moko olali na ndako moko okidi oyebi malamu papa koki kokufa na baage nini ndenge edingwe akokisi 80 ans te aza na 70 na ndango donc aza na mobimba ba 70 ba 78 77 donc ba 78 70 akokisi 80 ans te bon wana je crois bien que naza na tolobela edingwe lelo eza mo émission mokuse mpona tona bakati nayebi so bomwa telefone ezosone nazokende parci par là mwa message moko ya suka vraiment naboyi kolobela makambo bakisi tokolobela makambo tokowela bakisi na ye na suka wana tokobeteli solo na nsima parce que nayokaki makidiba alobaki ke akozwa bakisi abayiki bapesi bakisi yo kutu edingwe abayiki ke ngasi apesanga edingwe abayiki nga naowelela wana te nga deja edingwe apesanga oyo yanga mais vipe mokuma pa biki bapesa ye bapesi oyo akutanaka na chance eke papa fungwelaki ye motema apesa ye donc ye wana nde bapesa ye baoyo misusu atikala nango ya bamieti wana oyo akozala na mposa kozwa azwi mpo biso neti nga yo moko wana oza na émission wana okokotyango mpe awa aloba yango ke apesanga nga bapesanga nga naosenga nazwa te bato oyo bazoluka bawelela to bazwa baweleli oyo etikalaki biso sikoyo toza na oyo deja apesaka biso mpo ngai nazala la reine Shakira edingwe papa adekoranga selon ye
Pourtant, on met Kassalouindou, la bimisinga katia 5 ans technicien. Mbisa mai ba komisinga féticheur et dingwazui. Et o yangai. Asalanga. Ya zeli kata ba komiso féticheur tabi. Ba kisi na même kemikende ko kati. Bo pesanga na azui komisanga na niveau o naza. Donc ngai nakokende koluka lisusu nini na bato bazowelela bakisi. Yo zolela wana tina bakisi. Naza na souci ya papa. Ndenge papa libatiki biso, ndenge papa namona moto motema malamu koleka Edingwe te na mokili oyo ndenge natambola soki yo bangaka ye selo ye mena motema malamu la rechekia soko koti na lupangu ya Edingwe okende na kenda kosana émission atala batu kata ngofunga pole afungole ka bidoko misu atala ndenge okende atala tango pese boka te wana eza motema na ete wana ya motema na ete wana ya motema na ndako Edingwe so oke olia omela osepela lokwa mwana ke papa na ye ngai na kema pe na lie mefuna okata mote so ngai alia biloko atikelinga fibo papa lia biloko atikela fibo baolia na ye sani moko baotutisa maboko te okati musuni munene nga na kati ya moke biso siko tozwa bachance ya kolia nga mpe nalia yo si chance oui nga nalia na ye wana libabe azali oyo azalaki soko lene Edingwe nde ozwi chance nalobi biso tozwa bachance misusu babeta lisolo ya Edingwe ya lokuta mpe bamibele babeta masolo ya Edingwe oyo bayebi te nga na suka na utaki kosala mwa batamo na okende otala ye te okende otala Edingwe azotinda maloba nasi utaki kotinda maloba meme pa migole baboyebisa Shakira na posa na ye ye moko na telefone azali kobenganga Shakira ozomonana te mpo na nini ya kotalanga mama misi combien d'appel na nango na telefone ya mama misi ke papa na yo azoluka yo ya kotalanga somona ta mosusu bango basoki bachance wana te mais biso tozoki bachance Edingwe okoyo opesa mboto abi na yebi yo te papi yo mboto te po biso toabana oki ata na bakombo kuta ene Edingwe ayambi yo amemi yo ayebi ke wana mwana na ye donc toa différent na bato oyo mosusu bazoloba mpo kaka baza bakatiere bazoloba mpe bilobaloba mpe tozoyoka mpasi différent bapasi na biso nga jusque là nao nakomi na matanga ya père te me naolele na ndako mpo nazali na matanga nakufela ye mwana bakundaki elobi donc lelo nde tozopanza ta mosusu lelo na pokwa to lobi na ozali na matanga papa ti ekobima ti bakunda na ozala wana mpo na olela papa me eza na bato mosusu oyo babeta masolo ya lokuta lokwa kaka aza quartier mingi batia ye mpe kaka bamone mpe kaka boye me tobeta masolo ya Edingwe na ndenge ya kimia ntango basolo bakeye bakorécupere bakisi ya Edingwe sikoyo bongo liste oyo ye atiki ya bapaster yango nde nakoya kosalela émission ezoya bapaster na biso bajournaliste me bapaster bwana riske po liste wana totanga na bajournaliste totanga papa aza te totanga na biso nga aza liste wana donc soki oyebi ke okota yebake liste eza shenga ya weleli kisi te oyo azwa me eloko awelaki azwa oyo papa nde obengelaki okutane mingi ezali kaka liste ngai kote nga na telemeli kawa liste ya bapaster eza epa na nga liste ya bajournaliste eza epa na nga na bino bajidoka baboxer oyo bakibibokiloko moko te liste eza vraiment ekozala pene bakaye cartonne ata 5 ata 6 eza liste eza eske kombo nanga namoni yango te nga naza ngai ya bato maboko pembe boyebiki nga champion lokale na maboko pembe munoko nango kaka nde ebomisa nga message moko asoki atoshi télévision ok na message vraiment te sauf que tozolela babi bolela na baoyo bazolela toala matanga mpona bato oyo bazosala bémission ya kosali nkombo ya papa Edingwe na batiktok okosa charge na bino mpona miniti oyo toanano na mawa toanano kolela ntango bozosali nkombo ya motu moko boye akufi mpe moto wana aza icone aboti bakoko na bakoko mpe bana ya babana oza komeka kosalir ye en tout cas cette fois-ci tobetela na bato mosusu makofi na nzela osalaki émission ya mabe ofingaki Edingwe tomoni yo na nzela tobundi mpo cette fois-ci Edingwe wana bana na ye oyo barespectaka ye wana bana kasi na ye oyo babengaki banoko bapena bamongo ya makasi mpe ya badanger ta mosu yo mpo oza no eloko te oza na grâce ya kotia image na yo ofingifingi Edingwe ali ozwi image otie na tv mpo bayoka ke
oyebaki ndambo ya histoire edingwe molobi bilobaloba surtout mpona bato bazokende na edingwe na critique edingwe wana bana na ye propre oyo ya bota apa kozala na bana ne propre wana babana adoptif oyo ya adopta apa kozala na bana adoptif wana bana ne ya basportif ya bamaître apa bamaître wana babana kasi na ye oyo baza pene ya réel en tout cas botika kosala na kombo ya papa ya bato botika kofinga papa ya bato botika bilobaloba na minute oyo akufi aza lisusu edingo bwanda osakana na ye to minute bwanda okosa edingo akufi ye boye na boye toanda okipe te na minute oyo tokotya bino ka mpe tokipe bino. Merci beaucoup ezanga mama lopango oyo aza na posa lela nanga plus 243 89 60 66 473 bandela numéro yango malamu po baderangeaka nga mingi pesaka numéro mama lopango mpeza plus 243 89 60 66 473 473 na suka bato ebele na suka wana bayeba pene ndenge ya kotya te donc susi oyo ya ngai pene ya makasi ezala kaka ke matanga ya papier lekanaki na po ministre mpe abengaki biso alobaki toanaka nyonso samedi tokosolola mpona papa ntango tokosolola tokoyeba nini oyo tokosala vraiment merci beaucoup na bato balinga yango mpe alinga nga te asepelaka na nga te bon oyebi ke nga kuna ayebi na nga te donc tosepelaka nga te nga ayebi na nga te biso eza matanga toolela na biso to omoni na olela monoko minene oyo nasabu oyo nasepela kuna fiana te aolela etali yo te la reine chaki ekoki oui je nga m'appelle kanda bato beba s'il vous plaît kande esila nano moke tokosala émission tokotanga baliste je m'appelle maboko ya nzambe nakomi na suka ntuka esali ngai mpasi mais nazorapele kaka keno natali mpe mopanzi na biso bapanzisa yango nayebi te soki moto aza na baimage ya edingo ekoleka nga mpo ngai naza na baimage na ye vraiment ebele mpe na bahistoire na ye ebele mpo ngai nakotaka ti na palais epuis lesel moto oyo akenda okuta nde na hg dernier jour alingaka alonga paki Maroc naza na baimage wana tosolaki te mwa ebele tokobeta lisolo malamu nabotika mwa ba donc bosala esala bien te champion lokale maboko ya nzambe toujours information kozala na Arc-en-Ciel télévision mpe na FL Congo mpona baoyo baza libanda ya mboka kasi nalobi ke nakopesa babanga mingi te mpo nalingi na ngai bapolo mingi te mpo nana mawa Delamine Kamba atema ya ciao ngai kombo na ngai François Finesse Muhindi en collaboration na équipe na nga mobimba 4 club Kasavubu tozali mpe na champion animal à côté na ngai tozali koprésente bacondoléance c'est-à-dire tozali kopartage mawa na biso na famille biologique ya yaya na biso papa na biso edingwe moto na ngenge apima mbaka Rigen oyo atiki biso akendeki soin na Maroc atiki biso epuis tozali na mawa makasi tozali koprésente baregret na biso na likambo wana ya liwa wana oyo tokanisaki na moma oyo te yango tozali kotinda bacondoléance na famille biologique na ye na mwana na ye ye Makidiba ensuite na mama mwasi na biso mama Amisi tozali na mawa mingi tozokabola na ye mawa wana biso club Kasavubu mobimba epuis na bakatiere nyonso ya Congo ezali likambo efrape biso il faut tozala en commun